kokamwa koyoka chala mwana lelo akufi pauvre. Chala mwana lelo bato banyongo bakomi kobima yanda kwa vanda. Mama oyo succès oyo asala, mama oyo atambola monde mobimba, bisika nyonso azolela eti lelo. Koma koki kokufa boye sans kotika eloko. Nga na yebaka na Lubumbashi atika azaka na bandako. Toyokaka bato mona pe na bandako yango baso ndako ya chala mwana kote ya poste na centre-ville azaki na bandako. Yango ba audio ezo circuler za ya solo, c'est-à-dire mama sifa botola nyonso. Mais pona nini toyoka pe bandako ebele na Lubumbashi wana koyoka oh mama sifa nda botoli mama sifa sali boy siko ntango bosaka bongo kongo yango ekomi ka ya bino moko ou bien ya biso nyonso soko komi na pouvoir faut kobotola ka biloko nyonso parce que oza mama sifa eza malamu te kotika mutu na niveau ya boy yango azwaki mayela bandi koteka bandako nyonso tina niveau bando bakomi ko bato nyongo bakomi kobima po batuna ndenge nini makambo ya mbongo akufi pauvre babieta iloko alitoi mama sifa okomi pe kolandaka etozoka ba audio bazobenga bato bazoloba ba audio ezolandaka balobi ozokendaka kolandaka pe na kobeta mama chala mwana bambata oyo nini oyo siko tango yo botoli yango nde bakokundo nango eza malamu te tina niveau ya boy me bandako mama chala mwana tika na Lubumbashi nga na mona bandako moko mama chala mwana ndako ne yango bato ebele bayebi même soko ke na Lubumbashi oyokaka oyo ezaki yanga mama fulani azwaki me oyo ezani neza malamu te siko tango okokufa wana nde bakokundo nango ubi okotika bakende ocho na libulu okokende kaka na bilamba olati okebi te meme atala babiju yango okende nango te. Reine Elizabeth yo na kufaki bakundeke na biloko nyonso satikeli yango bato eza malamu te muto koma tina niveau ya bolko sambwise bembe mamu national na biso oyo akenda sango amema culture luba likolo mama oyo eza na bato mosusu na monde bayebaka teke baluba baexistaka apati ya nzembo wana baye koyeba ke na Congo démocratique eza na baluba mosusu bazaka wana mpona nini kokomisa mutu na niveau ya boye pona nini Bonne année 2023. Bino ozana posa bo fete bonne année na bino ya malamu. Tokende na kati ya Lubumbashi, na avenue Salongo contre Mulongo, numéro 85, référence Hôtel Eau Vive. Mega Church. Place wana miracle basi bakoti 23 jours bakobima le 31 place toko katisa poto kene na 2023 bonne année wapi et pas ya prophète des nations prophète Eli Binene l'ami du Saint-Esprit azo invité bino boya ebele atasi babandi basi babandi retraite na bango yo yaka okota ato okute tikali 10 jours ate okokote tikali 5 jours yaka me kanga motema eza kofongola pona kolia ndunda na poko lia ndunda na yo si le 31 bonne année 2023 wapi epa ya Mega Church miracle yoza maladie yoza na problème ya kobota yoza na problème ya épilepsie yoza na problème ya myome depuis vanda yo ebimakate yoza na problème ya mutu pasi o mino esilaka te o ngai libala te bandeko nanga bandeko nanga baleki nanga nyonso babali nazopesa bango ba flair kasi ngala kobala mukolo nini tokende na Mega Church o yoza na ba problème o mobali na ngai atelemaka lisusu te o ngai naza na problème soki nakende na nzela mwasi kitoko basala yanga tap te ozana ba problème ya famille basinga ba lien ekota ekata na kate tokende na Mega Church ezana Salongo na Katuba 3 na kati ya Katuba 3 oh bana Lubumbashi boyoka bokende na Katuba 3 avenue Salongo contre Mulongo numéro 85 référence Hôtel Eau Vive et pas ya Eli Binene ami du Saint-Esprit oh bandeko na ngai nayebi ke bonane na ngai na kokota kuna na Mega Church nazokatisa nouveau départ tozokende na ngambo na 2023 oh bonne année
Dans ton cœur, il y a quelque chose qui est toujours monté. Je regarde sur ta vie. Prédication d'aujourd'hui. La présence arabe est venue changer ta vie. Je vois une porte de opportunité s'ouvrir pour toi. Correct. Je vois 60 jours. Naona masiku moins de 60 jours. Naona masiku un miracle dans ta vie. Uone mtisa maisha yako. Yes. Bonjour à tous, j'espère que bisonne toza malamu. Mbote na ngai komela na ngonga oyo ekokuta yo kuna soki bonjour soki bonsoir. Na sepeli mingi koya liboso na bino na sango oyo ezopesa pasi na ba audio oyo ezocircule mpona mama na biso tchala mwana oyo auti kotika biso mokolo ya le 10 décembre 2022. Mama na biso atiki biso atiki pasi mingi na motema na ba audio nde sango nga na ye nango. Napesi bino nyonso mbote. Merci na bato nyonso bazo commenter na ba video nga nazo poster. Merci na bato nyonso bazo like. Merci na bato nyonso bazo tala na bato bazo partager. Yango na lingi na loba mama apotre ye bozwa bakiti bovanda. Bozwa bakiti botia ndenge totiaka na église. Botia liboso bopusana. Bopusana boyoka sango yo mama ye nango sango ya pasi na motema. Ezosala pasi ya maweza mutu akufi me oyo ya pasi. Ezosala pasi makasi bovanda toyoka. Nakopesa nano merci na ngai epa ya prophète ya monene ya nkolo oyo babengi l'ami du Saint-Esprit. Azana kati ya Lubumbashi. Nando na pesa ata adresse te bosi webi kombo na ye. Azana kati ya Lubumbashi na Mega Church. Prophète Eli Binene, l'ami du Saint-Esprit. Merci papa na ngai na ba commentaire na yo. Na ndengo zo like, na ndengo zo partager, na moni penza o partager mingi. Na sepeli makasi papa na ngai. Na pesi yo merci na ba prière bozo sala, ndengo tchenga na ba prière. Il y a 23 jours, beaucoup fongola le 31 décembre. Naïbi kune pa na yo liseke zate une fois avec action parce que vous allez ami à Saint-Esprit. Merci na église Mobimba Mega Church. Nzambe aza na bino apambola bino tomona kaka pasi parce que même ata Jésus alobaki ezana ba maladie mususu ebimaka ou bien ba problème esilaka toujours na jeune. Tozana oyo sambele bimi mususu esenga kaka jeune. Jeune eza mabete ta na sepeli makasi nande bozo fongolaka na ndunda na pokwa makasi na sepeli. Nzambe aza na bino. Merci beaucoup prophète Eli Binene na église Mobimba ya Mega Church. Na kati ya Goma na pesi merci na mosali ya Nzambe Jean de Dieu ya église Fire City International. Elongo ya na baninga na ye bazosala na ye ba collègue. Tozali na Amani Gentil, tozali na Emmanuel Senga, tozali na Papa Marcel. Bino nyonso ya église Fire City International na kati ya Goma na Nord Kivu. En tout cas merci beaucoup Nzambe amona bino na musala bazosala. Kaka na kati ya Goma tozali na révérend pasteur Dieudonné Bouchiri. Papa nanga ya bien musala na Nzambe ya kimia alingane ba problème te. Alingane ba problème te. Yalo baka avanço toujours tozo kende kaka liboso ti to koma to kende na lola. Papa moko a bien makasi aza père spirituel aza mentor. Nzambe azala na yo penza. Na sepeli makasi merci na mona ki pe commentaire na yo. Pesa pe mama nanga mbote na yebi ki 2023 tozo kende kokutana. To bangelo komo kote. Toujours na kati ya Lubumbashi et pas ya fils à maman. Ah là 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 là. Fils à maman Grâce Senga Lukavu. Aza fils ya Julia Faya Kangoni officiel. Ah. Aza enfant chéri ya maman Julia onga na zoloba. Mwana nga motema. Force nanga ya liboso.
oyo nga na bimisa abima aza mwana mobali comme on est grâce senga mobali kitoko papa français liseki eza te na mama na biso mama Keren Mushid Yag mama Keren nanga nzambe apambola yo nazo souhaiter bonne guérison na papa grâce senga Lokavu ayoka malamu asi ayoki malamu en tout cas na 2023 toza ensemble elongo na famille ya mama Keren soki totali bien famille Mushidi Yang ba papa ba mama famille na bino nyonso mobimba na souhaiter yango bonne fête ya 2023 merci beaucoup toza elongo nzamba lola amona bino merci beaucoup kaka na kati ya Lubumbashi tokotika tokobosa na lisusu te na kati ya Lubumbashi famille Kangoni ezali kuna toza na famille Kangoni pe tokobosa na te ndeko na biso ya mobali kombo na ye Jean Kavui wakanyinda nde babengaka ye na mama na bango Marie-Claire Nganjama na famille mobimba ya Nganjama Marie-Claire na famille mobimba ya Kavui Jean Kavui wakanyinda en tout cas bonne fête tokuta na 2023 ekozala malamu makasi toye awa na kati ya Kinshasa epai ya prophète na biso Michel Kilolo Mwanza église mobimba na souhaité bino bonne fête nzambe amona bino na kobosa na te na États-Unis epai ya mama Iza Molongi na papa Pedro elongo libota mobimba bonne fête nzambe azala na bino tokuta na 2023 tobange eloko moko te elongo na mama Clara Biskazali na souhaité bonne fête nzambe alola azala na bino na kati ya Luanda na kobosa na te maître na ngai rabuni na ngai ya motema réalisateur na ngai Carlos Cabal maître journaliste nzambe azala nango bonne fête azala na yo pe bonne fête elongo na équipe na ye nyonso mobimba pe na kobosa na mama Moindo te na kati ya Cape Town merci lisusu epai ya honorable Ntinga moyembi ya solo te tozozela tobinela kaka nzambe na biso album wana ebima tozolalela yango kusin ebima tokosepela makasi na kobosana te na kati ya Istanbul Igete Lufuila mwasi kitoko ya pembe tala nzela mino mukuse ya bien ya tai moko ya bien mukuse moko ya bien makasi na kati ya Istanbul na Turquie nzamba aza na yo 2023 toza elongo nzamba asunga yo abatela yo na batu nyonso oyo batalaka oyo nyonso bayebi ngai oyo batiaka ba commentaire na kobosa na bino te me nzambe azala na bino naza na esengo ndenge bozo like bozo s'abonner bozo partager bokoba toujours na kopardose boza ebele nakanisi na suka pe na kopesa bato mosusu bandeko na nga makambo nini ezosalema mama wana abimi alobaki abimaki deja esi eleki alobi tiala mwana aza na nyongo na ye ya 18 ans tiala mwana 18 ans koma koki kofutela ndako aza mama oyo asala succès makasi mama oyo akoma na niveau moko akoki ata na bandako ata million c'est-à-dire na bapays nyonso ya monde il faut azala na ndako me lelo tozoyoka mama tiala mwana aza na eloko moko te na bato ya nyongo babimi bazosenga bokoyoka soki na sisi koloba na kotia mwa extrait moke ya mama wana azoloba mpona mbongo na ye me toyebi ete na nyongo wana ezaki ya liboso toyebi ki ase afuti me bokoyoka yango atikali na mbongo moke mpo asilisa balobi azangi meme ata eloko ya litoi eske eza normal bandeko na ngai mama oyo asala succès mama oyo amema drapeau na biso ya Congo likolo eloko na repetaka bino nde boyebaka te tango moto aza mobimba bozo néglige bozomona ye pamba lelo siko awa akufi bokomi komona importance bokokunda ye lokola soki ndenge nini me tango azalaki malade pourquoi pas bomemaki ata bokeni ata na fille d'ici doaki na sa traitement avandi repos
na kati ya Afrique du Sud, même ata libanda asali avant de repos akomi bi azongeli biso banzembo oyo eza na banzembo mosusu oyo ayemba neti monoko wana baluba amemi yango penza na monde entier tina bagrece kuna bagrek bavandi bazobina namona baitalien bazobina bavideo na ye me bazobina chiluba wana bosepela te ata bino baluba ndenge bozali wana me apart baluba me mpo na Congo mobimba bosepela te Congo wana na Italie bakia kobina chiluba wana poni bobatelaki ndeko na biso te lelo akufi makambo ekomi ebima ebele tokomi koyoka makambo akomi koloba azaka na bandako na ye basombela ye bandako wana mama Sifa pe abotola mosusu abangaki abandi koteka bandako bandeko na ngai nayebi bien na kati ya Lubumbashi wana namonaka bandako alakisi nga oyo ya Tchala mwana oui to verifie pe ya Tchala mwana na Lubumbashi mesiko ekenda wa babotola bandako ebele na Lubumbashi toyokaka basango oyokaka mama nga azaki na ndako boye mama Sifa botola siko natunaka nanu bino ndenge bobotolaka biloko wana bomonaka lokola Kongo ekomi ya bino eubi ya biso nyonso siko ntango botoli lelo lobi un jour okoki kufa te etango okokufa eske bakokunda yo na ndako Elizabeth reine Elizabeth yo nakufaki botuna nga amemaki nini seulement bagi na ya mariage na biloko ya matoi nde botoyoka biloko ya matoi na bagi na ya mariage ya diama oyo bakundaki ye nango mpo mobali mpe bakundaki ye na bagi me biloko nyonso oyebi combien soki bateli basali babiloko na batya wana batanga yo bamonta ya babiloko ya tika satika yango me bosalaka mitema mabe bobosanaki un jour bokoki kokufa kobotolaka siko mama na bobotola tina kende kobeta yeba tozoyoka baaudio bazoloba bazofunda po mama azalaka pembeni ya muzee Kabila bazalaka pembeni bazalaki bapire mama asala musala ayembela Kabila ayembela mboka na biso ntango muzee akufi mwana koti na pouvoir mama atelemi abandi kobotola biloko oyo eza nini me babiloko bokoki kotika yango te eza soni mingi eza soni siko ye wana kufi banyongo sikomi ko pona nini aza sona eloko moko te suite ya babiloko bilo bande kosala ye kuna me nazokama mboka ya Kongo na kama soki mutu akomi oyo bukomi ko nayebaka te soki ezalaka nanu nini siko na biloko muke atikalaki nango ake kolokotana na papa mosusu wana bazobenga gigolo wana aye kovandela ye papa moko azanga ata mane ayeba ata kovanda sadi avandela kaka mbongo pesa mbongo nakende kokosomba shawam pesa nga mbongo nakende kosala boyi kotekisa ye bandako nyonso mpe etikalaki eske eza malamu te nazoloba en général ye papa Claude yango mashala wana lelo Tchala mwana azokufa atika te eloko moko te toyoki mpe na bamurmure ezobima na baaudio ezocircule akufaki azalaki na $4000 alingaki afuta nyongo ya ndako ya 2 mois etikalaki eza wapi eza kaka yo papa Claude nde ozwi yango yo ovandela kaka mbongo wana yo ovandela libala yo ovanda libala te ovandela mbongo gigolo oyo babande kobenga nani Mario eza yo ovanda na poli ya mbongo na ye epuis mutu ake kokufa na hôpital ye moko mutu ataza te pona nini boye bosali bongo mama wana penza zaki mutu tomonaka na bapays mosusu meme omona soki mutu aza maladi bandeko ne baka oyo akoti oyo abimi ba mosusu kutu bakomi lala na libanda ya hôpital okwa balinga bato bana na hôpital libanda wana yaka na Angola otala ba hôpital central ya hôpital ya Angola ndenge ezali okuta bato batie batenta balalaka libanda ozotuna nini oyo bandeko na bango baza na kati mais yo soi-disant mobile tosali ba plus de 20 ans na plus de 20 ans mwasi na kati hôpital oke ovanda na ndako ozokende kozwa bamakangu mama na kokufa na susi te ndenge nini yo moko nanu ozomonisa epasi bandako nyonso mama Sifa abotola baproblème akoma nango miziki na ezokende su liboso te na bapolitike yango tokende kokota kuna na ye bandeko siko na yo mobali olo ovandisa mwasi na yo soki yo Claude Machal ozalaki na motema malamu ntango yo omonaki kaka mwasi akomi kobela toka liboso balobaki akufi année passée mais akufa te olinga ozwa mwasi wabi te mama teka ata lopango tokende ovanda na poto boke kovanda na poto mpona basoin médicaux bobandi kolanda basoin ti ayoki bien ozomema ye sosala bajimi na ye azokende na académie kosala bagymnastique na ye aosala bwalingaki akoma malamu tozomona ngai ntango nauti na Afrique
nazalaki na 100 combien 108 à 110 kilos mais lelo nazokoma nakomi na ba 89 parce que nazosala gymnastique nazotambolaka makolo makisi nazozwa tusa bamakambo nyonso nayeki nango menace naza bien mpo nyo ozalaki ata na ide wana bozwa na mwasi na ndako te lokola bapoids ekomi ebele stress eyisaka motu monene soki bino boyebaka te mama nazalaki na stress mingi yo moko nani mobali ozwa kostresse ye mbongo kuna baaudio ezolekana ezoleka ezosirkile olingi komona mbongo te oyelaki kaka mbongo yango bino basi mpo ozalaka mpe mayele basi tozalaka mayele tozalaka mayele basi yeba mobali nini okoki kovivre na ye mibali ebele bakoma baescro bakoma bagigolo bakoma akoya kovanda epana kovandela oki mario abendi yo mbongo ti asilisi mpe mbongo abandi kofinga yo akimi yo ifo tala mobali nini okovanda na ye bamibali akoya kaka misu mpaka boyeboye kaka sheri akomi kaka sheri zuka azolanda mbongo yo oza nango kambongo no soki esili pardon soki esili akimi yo tala makambo oyo nani Claude Machala asali lelo meme bandeko mama Chala bazolela wana mama Chala mwana bazolela nini bayebi eza ya solo atekisi ye bandako nyonso telema mosusu mpe mama sifa abotola mosusu mpe atekisi yango mbongo azopesa bamakango mosusu yango wana bandeko na ye bazolela yango tozwa leson a partir ya mama Chala mwana mamu nationale na nga aza grave na motema na nga mama wana banzembo bande koyemba na tala kaka mo estre na cheli bino wana mama wana binisanga ti nga na bande kobima lokola eti soki na bandi danse mpe na buka loketo na tembe na bandi bazotyanga na mbongo tusoto na bafeti oyokaka Chala mwana biso aza wapi babengi nga na kobina mpo ngai na bande kolinga ye makasi mama wana yango moni etravaye nga makasi eza malamu te yango biso mpe basi tozala mayele tozwaka soki ozwi mobali oza na mobali dieu merci kangama na mobali na yo vanda na mobali na yo miso paipai te ke soki lelo obomi okozwa mosusu okozwa gigolo aye kosisa mbongo nyonso lokola Claude Machala mobali ya libabe eza malamu te sikoyo akomi na kodefendre azodefendre nini ye aza na monoko akoki kodefendre asisi poi carrière nyonso ya mamuchala mwana po avandi na kovanda mbongo nyonso asilisi ye mama nakoki alingaki akufa bato bazosepela eza te mama akufi bakomi bato kokofinga koloba tusa eza cause na yo nani Claude Machala eza malamu te basi bozala mahele yeba mobali nini mpo eza mibali mosusu ya mababe lokola ye akoti na famille na yo apanzi mpe na famille na yo ndenge ye mpe apanzaki famille ya mama Chala mwana mibali ya bongo mpe bazali tango yo oza yo moko na bana na yo oza na problème te une fois tango bokomi na ye nani famille epanzani eza malamu te eza pasi mingi bato ebele batindelinga bamessage abi mama biso tolinga toyeba mpo yo oyebaka makambo ya Lubumbashi eske Chala mwana ya solo abotama na Lubumbashi oui Chala mwana abotami le 13 mai 1958 na Lubumbashi tango ezalaki Elizabethville nde bisika Chala mwana abotamaki papa na ye kombo na ye azalaki Amadeus Mubikai mama na bango azalaki kombo na ye Alfonsina Mbambi Watamba nde ezalaki kombo ya mama na ye papa na bango akufaka na guerre ya Katanga 1964 nde bona 1900 qui après 6 ans après 6 ans après 3 ans baye kobima na mama na ye baye kokende na kananga o babando benga Loloabour siko balobi Chala mwana na âge ya 6 ans abandaki déjà koyemba na église catholique ya wapi ya Kimbembe ezaka na Lubumbashi ka ya Kimbembe bato bayebi kuna bakoki ko expliquer bino nde kote abandaki makambo ya koyemba na kati ya ba église na ndenga ye ko évoluer makambo su na yebaka te bon nazaki na nga nanu mwana muke yango wana bandeko na ngai muke nazalaki nango yango wana o po bato mingi batonaki nga o pesi biographie bien te yango wana mais kufa na ye akufaki le 10 décembre biso nyonso toyebi 2022 avant na koya clôturer na loba makambo etali ya bapaster ndenge bazoloba tolanda nanu
mwa video muke ya mama oyo ndenge azoloba toleka na seko tonganda ko nanga na Gombe na luki propriétaire à liboso na luki locataire plutôt hein bon nga na zalaka te ya nanga ya magimi taza ko s'occuper nango ake kozwa locataire monsieur Claude Machala na leo wana to yebaki ye nani te to mundi kaka moto aye na mbongo na ina makambo nyonso to ndimi na biso problème ezalité Claude Machala ye moko alobaki te ke ndako ne destiné ezalaki destiné na mututel biso kaseka ye moko mutakofanda moi après to ko lozwa mbongo boye komio ye te mutazalaka wana deuxième femme na ye mama Chala mwana bon ay be motete akufuta te loko moto nyonso afanda na ye mabe pesate wala na 2004 wana ndako ne kina ngoka $1,800 ti lelo afutaka na bakisaka ka $200 a pamba ndako na niveau ya $2,000 te effectivement ye mobali na lobaki ndako ne za niveau na bangote en effet za niveau na bangote parce que bazoko abe za niveau na bangote za soki mukembo muke soki belé soki nini na moni ya solo ani na raison puisque bako kofuta te za niveau na bangote bako lukanda ko $300 bafuta kana bango na franc congolais pona ngandeki na moni na fingi bangote mais siko ayebisa ngilo eza niveau na bangote na occasion nini na occasion nini na occasion ndenge na koloba bobima botika nganda ko na teka mabengo so na salaki yango wana alibeza niveau na bangote asepela ba congolais ngona butazana eloko te melo lendo azana ngo bongala bitenge mutu moko azana eloko te na kanisi kaka na 2004 déjà un an après ya nanga komela ibango mukanda bobima parce que bofutaka malamu te mais na mawa kaka ya mama otalika olobi boke pe libana ndena kofutaka na yeka totali pe star na biso to wanga na te totali pe star na biso to ko boke libanda te to kisesoni mais na kanyi motema 18 ans afutaka na kokosola akoma des fois mbula mobimba afutite na kayika moto mbula mobimba papa na kokosele makambo te soko lobina kileli na kotika te na ko lakisa yo bako bana na komelanga mbula mobimba pona ni to komaki na tribunal 14 mois impayé mais bika futaka na ye mais 14 mois muta ko vivre ndenge ni bon peu importe nakanisi bandeko nanga boyiki ko mwa extrait wana ya mama wana zoloba bomoni na mwa danse mamu national nanga mama Elizabeth nanga ndenge azobinela biso mais ezaka pasi mingi na regretter infiniment na zolelaka mikolo nyonso ezaka pasi mingi na kamwe na basali ya nzambe lelo oyo bazolekaka kuna na babiloko na bino wana na media bazoloba Chala mwana ake na enfer ake na moto direction na enfer bamusu balobi biso matanga na ye tokokende te po eza bato ya mokili bamususu balobi ngai kutu na kikotanga ta kombo na ye te mino nazokama bino basali na nzambe Kongo ezaka pasi ngai na bandeko kanisa lokola Kongo polémique ezaka na bato ya mokili kutu bakomi bien yango chaque fois na lobaka pe na teyaka na lobi soko tali paye azaka na bolingo na ndeko na ye paye mais biso tosalaka nzambe biso bana nzambe pe tosalaka nzambe toza mitema mabe biso nde tokenda enfer pasteur ya liboso na kotanga ye kombo te na yoki ye lelo azoloba Chala mwana ake na enfer nga na nge na tuna yo pasteur soi-disant prophète we nani ayebiso ke nani yo ayebiso ke ake enfer tango azolinga kata motema akota koma alamuki parce que ayebisi biso akota koma 5 jours après 5 jours le 9 nde mokolo alamukaki afongoli miso asengi biloko akolia bapesi ye abandaki kaka kolela tina ndenge aye kolala akelibela na ingina tuna yo nani Jonas atie tetites mbisi emelie na kati ya libungwa mbisi confession azo confesse confession pe azwi na délivrance alisa bake kosanza ye moyibi moyibi tozoloba moyibi na croix ya Jésus bazaki toi na croix eza soki na il faut ezala na Luc 23 obandi na 41 okoya kokuta balobi moyibi na croix bazaki toi Jésus katikati ba moyibi wana baza eza na Luc obandi na 41 chapitre 23
au bandit verset 41 à 43 balobi moyibi na croix Jésus ayebisa ya lobi lelo nga na yo toza na lol azwa baptême azwaka baptême aleka même ata na ba délivrance hein amata lola moyibi amata lola akenda na paradis na Jésus nazo yebisa yo yo yebi ndeni ake na enfer tango azongaki na koma eske asengaki nzambe ne pardon te ava kota koma po aumeli na maladie eske na tango azaki maladie eske yo zalaka na yo bande olala na ye na hôpital oyo baki asengaki confession et puis mutu azosenga confession eza ye moko na nzambe na yo zalaki yo yebi bisika nzambe abilongoli biso na bisika tokomi babiloko mosusu tosala ntango mosusu koleka na tiala mwana faites attention bino baprofete bozoluka nini soi-disant prophète prophète ya bilobe la prophète soki oza na prophétie eza secret na eluka motu wana oyebisa eza kokende na média obanda kopublie ake na enfer yo ndani yebiso ake na enfer yo batio mpo ojijaka bato bible elobi ne juge point kaka bible ozalaki nango na maboko yango ozokondane yo ne juge point ozojuge nini olingi koyeba nini ozokondane mpo na nini yo nani bakondane yo te yo bandi kokondane moninga ake na enfer yo na yebiso ake na enfer si bozali kaka mobutu ake na enfer ake mwasi ne ntango aya alobi nini akonfesa bible elobi ke oyo ya reconnaître mabe ye aza juste mpe fidèle mpo alimbisa yo mama tiala mwana soki areconnaîtraki mabe na ye nzambe ase alimbisi ye yo oyebi ndeniki aza na enfer paster mosusu aleki alobi yo ngai kuta ta na matanga yango na kokende te surtout paster aza munoko alingi loba makambo ya politiki mingi soi-disant paster na kokende te po kuna baza bato ya mokili soki bajibe bakozala kuna bawera solo bakozala kuna bafrene bakozala kuna ngai na kokende te sikoyo paster mosala na yo nini makomi kaka oyo ozotanga bible osimbaki mokolo wana ozoloba soki lobi nazolanda yo yango ekokondane yo bible eyebisi biso meme ata oza na basambre bi moko azongi nsima bungi okotika 9 oke koluka wana yo ozoluka baame perdi na kati ya matanga nde bisika wana profita foke koteya oke na matanga okuti bato bozosolo teyi bato koki kozwa baame place wana pourkui nzambe atindaki profete akende mutakala na zando atinda ye mpo nani kasi fala kokana na bango mpo abenda bango pourkui nzambe atinda mosala na ye akende kobota na ndumba oyo na kokende kuna te sikoyo soki oke kuna te nde ekosala nini bino boya bapaster moko ya munoko lukuta yango tondimaka bino te tondimaka bino te boza bapaster moko bolingi mbongo koloba eleki ebele me mosala nzambe kati no eloko te saint esprit alongwa kala azalaka lisusu te ata okei te me bato bakokende soki wera so nde satana ou bien soki jibe akei kuna nde satana osilo nta oke kutani na bango pesi bango mbote nde ere akoki koteya bango parole parce que na matanga ntango bato bayaka na mawa bazala na mposa koyoka ta consolation ya parole de Dieu okei na matanga okuti bato kuna nde ere oyo ezalaka ere ya consolation ozokonsole bato avec parole de Dieu nde bisika bayebaka monene na nzambe ntango moto alali oyo na kokende kuna sikoyo soki okei te nde esali nini mpe lolendo ayo lokola likambo nini me bino basali ya nzambe ya kongo boza na ndenge nini bosali mobimba lolendo evanda condamnation balingi kojuge bato kofinga ntina bakonzi ya mboka kofinga kominimize yo nde yo eske ovandi ozwi na monoko tengani so ozoloba oyo nini eske mosala na nzambe azaka bongo yango mona bapays mosusu étranger tokendaka boyoki kaka mosali na nzambe ya kongo balobi aza ya lokuta wi eza na baeglize ya monene nga naleka wi nayebisi bango wi naza ya kongo me nakoli na ngola ntango baye komona bapasseport angolais nateya place wana me place yango nakende kote okondima te
bazo bi tolingi ba congolais te baza bato mabe bino nde bozo fingisa bato soki nzambe apesi oso bato 5 6 10 na église okomi kobeta tolo okomi royauté na yo nakokende pa mama tiala mwana te mpo ndenge aza nazalaki moto ya bakisi aza na enfer epuis bamusicien mokili bakoya kasi nde moma akokende koluka baami mwana baami okolukilaka na télévision kofingaka bato kopesaka baprofesie ya lukuta na président de la république na bafulani yango na bovandeli wana nakoyeba bato fulani aifale fulani boye bokamwisaka bato bino batsali na nzambe ya sikoyo boki ota basali ya nzambe oyo bamosusu baza na bagene bazozela bamosusu bamati bangomba banini bino basali kuta ata bangomba yango bokendaka te bino nde bolobaka jésus ase agene mpo na biso eza bino te soki okokende te kasi ovandi na yo te yokana soki okei te nde bato bakende kolela mama tiala mwana te bato mosusu bino bapasi nde bozofingisa omoni yango omoni bato bana nzambe ebele ata na congo ebele bakendaka baeglise bakwakaka so na baprofesi te ezaka bino nde bobebisi bamakambo wana lokuta etonda na monoko makambo ya malamu 90% lokuta 10% nde alobi ya solo nakofingana na baconquérance oyo afinga mozeke mosusu pasteur oyo afinga atelemela moninga na ye prophète oyo atelemela apôtre oyo bozotongana kaka bino na bino nakozwa bana basi ya bato kozemisa bana ya bato kolalaka bana basi ya bato na baeglise na bino bapaster ya lukuta me bino bokosamba ntina mokolo ya suka bokosamba ezaka pasi mingi likambo te molimo ya mamu international na biso mama Elizabeth epema na kimia merci à la prochaine.